Hé les gars, je suis déjà en route. Pomba Nuance, Soda, Abanga Kitumbate. Nana, Takaza. Nana, Takaza. Laissez Pélissa. L'excellent Kabananga au Papa Elko, il faut aussi la vision de loin. Vision de loin, c'est la haute zone de beauté. Ils avaient vitesse et spiritualité. Ils avaient même la vitesse et Internet. Le monde évolue. Pourquoi l'église est à la cima? L'église aussi évolue. Voilà. Ils ont des ordres. Quelque part, ils ont Jacob à Kosa pour les 12 tribus d'Israël et Bima. Nanzela ya lokuta, na lipamboli ya Esaü, Jacob azwi yango. Tango nga na lingaka bana wana na église, eza po bakende sika mosusu te. Yo pe lolenge moko ndenge oza wana, oyebi ki natinda deja baser batake yo na marke ke okweya na ndenge mabe te po ozwa lisumu mpa nzambe te okoma mpe na bango baser bazobisanga nini. Pasteur Elko aza puissant. Pasteur Elko aza puissant. Babino pourquoi babi tosali o nyonso tokoki kosala atako to babi ke mosali na nzamba ngo. Ye Yesu tande bakoma lobelo. Ye Yesu Elko ozo obligé ya ko linga bana basi wana bakende na église mosusu te mabonze ya bakobenga bakamarade na bango bakobenga famille na bango église ekotonda biso mabonze ezokota ndenge napesa okotubulia tokotisa frappe na kati ya église tosala église mpona nini logique des choses tokokenda gauche droite te koyebisanga te mpona lola yebisa biso sono okendaki betaki te yakade toyeba te ye mwana mai na biso asali nini abetaki to abetaki te l'homme ya zigzag. Quoi mon baligué mon cher? Mousse. Chuké. Mousse. Papi. Ya bolima pasi ya. Nande na baboga teneti ya yo boy. Na ko ça de Tu sais la façon dont Rosie a emmené la vie dire. Je sais encore ça de Est-ce qu'il y a eu quelque jour on a ça yelo? Ah, mais je te dis, tu as ka awa, tu te mets ka awa, na boutique massa na Saïdi Stembel, na hérité wata. Heureusement, tellement aïe bara Jojo Mutambai. Tant au moins Jojo Mutambai mamoko a dosé esprit. Mais façon à ridiculiser ce ngabi, Mouscador, toi et moi, jamais tokoki, aux alanayo ensemble aussi longtemps on a six bêtises dans la tête. À ta frère Patrice. Total. Patrice. À ta frère Patrice. Attends, yo elwe bon maroni. Pour beaucoup na Atoms. Aime ça mon yo. Atoms tamona. Soki yote masi anenga ici. Merci na kufa Comment chrétien non ngai. Pardon. On petit mot Sissi la mondiale. Aza na auditoire on a solara bien. Voilà. Le petit mot Jocelyne Masoko. Solara bien. Pepe Luka waza pe warna victoire. A solara bien. Pepe Luka il t'appelle là sur la bière. Yes. Peu importe au boy sanga. Peu importe. Malgré aux onyoko là. Malgré à onyoko. Sur la décision bon, pardon, s'il te plaît. Le roi onyoko là yo. Décision de finir les années. Bien années. Mon cher, on a choisi na lingika yi. Na mon film sur notre na visa na université à Paris. Hypocrite. Na beta petsuana. Yo masana nga isenga na beta petsuana. Aonyongo pwani. Musa. Ils mambo. Ils mambo. Petsuana ko, au niveau beaucoup mokende na petsuana. C'est comme ke bofa na petsuana biso tozo. C'était. Non, ils mambo et kendara malembe. Akobo ya lelo, akobo ya lobi pa kondima. La passage c'est la longueur du temps quand même. Kader, obi sotali Mouscador boy. On a mobile. Mais na kati na
Moi aussi. Mais tant que vous connaissez, vous savez la paix. C'est la paix. C'est déjà Kanda. Tant que vous avez la paix, de tout connaissez ngai. Bino mi balé. Yo chuke, là y est papi. N'astan nous attend moi stabilo. Voilà. Attends les banques. Il faut que nous puissions faire exemple. Non, mais c'est pas tout. Mon cher ami, d'accord, ça vient invité. Soibino bossa la vie wana. Yona na chuke so bossa vie wana. On a dit jamais vous en avez. Alors petit quand côté maman là il n'a aussi. Bon, petit à petit l'oiseau fait son nid, na yebi. Berger Muscador, berger nani aussi. Le cas bon même bolingo. Zambe ki bon Zambe. Yesu. Ozaka. Biso to bando zakaka. Tambala mama. Tota mula sauter. Tota mula sauter. Oboki po maman. Ozaka bon suso. Tota mula sauter. Sony, t'as des matchs. Sony, t'as pas l'intention numéro 1, on fait ça. Combien? 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 Et c'est lui? Non, ça m'a tout été. Alors, oui, c'est. Alors, la stratégie, t'es regardé. Mouska. Moi, mon minayo. Bon, il sait. Mouska, comme il Mouska, mon cher ami, je sais pas ceux qui m'ont vu nous bobber. Personne dans ma campagne. Demain, dans combien de temps? Combien de jours? 5 jours. 5 jours. Oh, ça fait quoi? Ça fait quoi maintenant? Quoi qu'est? Oh, non, tu me en fous. Mouska, ah, depuis ça, le bas lingala. Maintenant, ils sont même au bongo. Le bas lingala. Compliqué. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mon cher. Rosia Zoya Awa. This is la stratégie. Il y a ce côté comme on a Rosia Zoya. Tu dis c'est Zoubé. Il y a mon regard. Ah non, belle. Où est-ce que tu es? Stratégie. S'il vous plaît. Votre cablo pour ça là. Soyez ça bon fêter. Écoutez, pour fêter ou pas, pour votre formation, on a une aussi. Tu connais déjà tout ça. Après, ben, tu Yuma. Muscador. Yuma. Il need to bien déjà rosé. Coaching yabo. Tu vis ce que tu as yo a obela. Yo yeba kité. Mais soit chargé au to bete le solo na minute au mambezao. Rosé pe aso sanini a oya. Biso to ça soya kutima na obela. Yo ndo za bokala qu'il faut que tu aies chambre. Attends, vous avez motivé ce moment. Tani okoma. To beso ba passe ko eza facile. To sunga yo. Ko dam sonné peto ko dam sonné de mata bolingo. Muska komate ça. Papi, Muska, tu sais. Ko dam sonné pas. Non, non, c'est confirmation té. Vous avez mis ça dans l'année. Les lots en confirmation. Oh la te. Oh. Eh. Oui? Non, qui va mettre ta porte? Tu quittes dans la porte. Oh, c'est Milam. Nen. Moi, c'est Tonda. Moi, c'est Mbinga. Ah, Milambo. Papi. Ça va pas. Pourquoi? Ah non, mais Mouska, ça va pas. Tu vis surtout ça, Ndeni, donc Muscador, Pena, santé, il est hôpital. Pourquoi l'hôpital t'es poigné? Hôpital? Pour l'hôpital, il y a Mouska.
Kasi, il y a aspirine coûte. nabengaki nde moto ya pharmacie badelekele biso moto bai na kisi Muska nini? azolela mpe ya komono Sotili muska nini? Rosi. Muska nini? Milambo. Muska nini? Rosi. ezala omona Na chambre. Muska ndo alali mabe. muska Fokota. Te abimaka akoka te biso moko tutovandi tokokoka nde kuna te bosimbi kaka bobimi. Milambo. Zanatala le. Bopesaka makasi te bopesa makasi abima. kale Oui. naye osinga yo Mère. Il y a tout ça. C'est aussi. Mais forcément, Muska. Mais. tepiyanga nanu tozwa ye Muska forcé. Muska forcé. On est nouveau pour nous. Quelqu'un est pas été mais forcé. bale so bai mo ngai Tu pas que pas nous attendre le cas. Te afaka Ngani ngaka fando na makolo. mosi bai mo ngai ezobela kaka banongo biso sikoyo Ok, tika moi ça sonne en balle na ye. Tu n'es sous question C'est faible. chuki na kozwa mai mai C'est à vous avez ce bon tout sombela. tosomeli mai ya pharmacie C'est moi na. Allez péter. Ata ba orange wana Tu ke ba l'été. ye alebete nga mpe alebete kade mpe alete siko mais ye siko dimension ya nini efo ngai te bolobai no dongo Zaka liste. Des fois kanango. mai ezala 5 dollars mai 5 tozomenga bato nolo Muska. Doya. tosomba nini tosomba nsima mokaka te bolande te bosombela eloko po epesi makasi aza mpenza ya kolemba bien Faible. ça va Oh, le beau kiti. mais longola Tozoya Muska. Tobenda porte. Tokanga porte. tozomela te Tokanga le sopa. tobenda porte te bobo ekasiko bobenda mpo abino bayibaka bayibi lokola azobela mona jobanda mokoni kamba mo mpe elembisi yo boye mais toi ça va aller mets-toi ici non tika azokiti mosusu mo ozoka bien te non vanda na yo esengoti s'il te plaît ozokoka bien te Oui, moi ça va, mais chez toi ça ne va pas. non c'est rien tu sais Zakaka juste je suis pas malade mais c'est vraiment ta présence qui Non, tu es malade, regarde. Tu es faible. c'est pas ça chérie malade na obela eza juste kaka nana pour sa présence na yo nana pour sa chaleur na yo je vais te mettre sur te mets sur moi chérie malade na obela eza nango malaria te ou quoi c'est juste ta présence tambe bonanga ndeka ok c'est parce que nazo manquer vitamine C je vais te mettre sur moi chérie tu peux me faire quelque chose nana pour ça embrasser moi ça me fera du bien fais-moi un câlin ça me fera du bien s'il te plaît embrasse-moi je vais te mettre sur moi chérie Pourquoi au bica? c'est Rien que ça. c'est ça Pourquoi au bica? non mais la maladie me saute Ok. s'il te plaît chérie on peut aller en chambre Pourquoi? viens Non, Viens. dors. Oh, s'il te plaît viens mais je te comprends pas. Attends d'abord. Mais tu es malade? non je suis pas malade Naza viens Non, Muscador. Toi, t'as l'air à bout simba yo. c'était rien au moins t'es copine un bisou na piki viens Non, Viens. Muscador, pas là-bas. Pas là-bas. viens y a rien Je ne peux pas aller là-bas. Oh, tu sais très bien. Oh, moi je ne peux pas rentrer là-bas.
Non, s'il te plaît, Moscato. Ah, pas comme ça. Non, Moscato. Oh, c'est quoi? Je te comprends. Moscato, laisse-moi. S'il te plaît, chérie, viens. Non, Moscato, pas là-bas. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Viens, tu vas voir. Oh, mais je veux voir. Il y a quoi là-bas? Ah, Moscato, laisse-moi d'abord. Oh, Si, c'est quoi? j'ai envie de toi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu résistes comme ça? Tu as envie de moi? C'est ça. Oh, Moscato, d'abord, il y a un monde qui a un ben senga. Si vous se complotez le ben dans la yeux d'aki gapo. Chérie, Ah je suis en train de non, te je voir, te tu es là. comprends maintenant. Vous êtes sous maladie. Donc, maladie, na yo. Ok. Allez. S'il te plaît. N'essaie même pas de me toucher. N'essaie même pas. Moscato, ne sais pas Nini. Ne sais pas Nini. Je sais Hein? que c'est un acte au salon après. Alors, c'est quoi? C'est quoi ça Nini? Et le niveau ça là? Mais l'avant-goût, ça sera une bonne chose. Avant vous. S'il te plaît, Rosie. Teka siko. Yebisa ye, teka siko. Kader. Est-ce qu'on foutait? On va pas tirer. On foutait. Fais-toi du mal du sauter. Mambo les à terre. Elle a résisté à beau écoute à ton assis. Nga so na pese sentia ni pese sentia zo sa pantalon normal kala ta pantalon. Nous avons du chapeau dans le C'est rien, bah je vous ai béni. Ah, tu vas sauver d'accord. Ah, les lots. Tu vas sauver là-bas. Je vous ai dit. Bon, on a un point. Mais si vous êtes fort, vous êtes au Bénin. Ah, tout Kengila, à mon biso. Est-ce qu'on fait ça? Yo, kokaki vraiment né na tina ki on a ki santo wana boyo kepe hectare na tika kuna baki supplice loni. Hein? Tu n'es pas courageux? Au sala nga fier kaka pa badolo baki to kokalinga na yo. Moi j'étais courageux. Mes parents vraiment bazako féliciter ngai. Oh là 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 là, c'est étonnant. Hein? Papa, c'est étonnant. Les lots réalité commis dans l'église nyonso. Au moins, pasteur a préparé moi nae. Au moins, que soka pasteur a koufi pas moi na mamoko azur élève. Ou bien pasteur a envie mais a préparé moi nae. Na place de papa kansa ki non, le rôle moi na liboso. Ah, les capi mon baba classe n'est bien. Ah, ça t'est fort que on a préparé à terme on va verser malé mais moi psom non kanga moi Jérémie non kanga muke. Na roté ma pe mo tout que culte moi pourquoi. Arrête, c'est génial. Mais oui, c'est génial, papa. Parce que c'est génial. Il y a un peu d'idée pour qui sont tous nos coups. Génialité. Jérémie. Apocalypse, pas pastoral, c'est belé, c'est bon. C'est vrai qu'il faut nous l'accès au cours public. Il faut nous l'accès au verser nini o yesala ke revenir ya. Vraiment merci. Dans limite malobolobi et you pas na yo. Yo utiliser kaka simplement mon na yo. Molimo mo santu katina yo. Amen papa. Zidane, mbula pe ngo banono kate. Hein? Ozo sali likuna. Alang pe na vandi sang. Les alang malé bonne. Ndet na okande buluba wana. Rondo ya. Ezoko to mukimu. Maman to seli comme on papa bien très intéressant. Pour nous donner un billet pour mon pasteur. On a peine pour moi. De quoi connaître? On va pasteur. Et tout ça on va préparer yo. Eh, comme ka bon, ozali gablo na biso. Bon yo. Yo. Ozo tikala ndako. O kengela ndako. Et puis au kengela mayonnaise. Chanel. Olinga te abimaka bimaka. Zalaka na petite mingi ya okanga porte. Hein? Tu es cadena. Au simiclé. Papa, eza na mbongo. Mais est-ce que y a koka nga mayonnaise? Tandis que ça on a azutika la osale lo te kolola ba pongi ata bazo benda bote ya yo moi moi ça on mo ba moi si Ah na soko pesa papa yo papa soko kenele te mais soko libala ngo eza su ya sonité papa to soko le soko le adiki soko le yete na sele boy non na je peux na ça pesa bo soko na na biso to kene retraite pour une semaine bo ça lo bno monde boko ça pesa na bi Or c'est là on va pinga na ça. mais vous êtes distraction bazo pesa ko si peut-être que na taille mo na Chanel asukolanga ya nga sukolanga Chanel ko soko yo comment papa comment papa token yete token bofuzu bo yotaka c'est la fin on a dit toi
C'est la famille. Yo tikali. Sokela yo. Chanel. Nayebi ke na tiki au mwasi kacha mibali. Obano sala rapport. Nyoso bano lobana yo, obano komango ha. Oh ibisanga. OK. Maman, oh comme ça dans la liste il y a intercession. Kanga. Oh. Chanel. Ouais. Oui papa. Boss ala ka sala rapport te. Makambizo ndo likana mo ibisanga. Koma kaya? Modero. Bon là maintenant c'est pour la arrêter. Yo. Je ne connais rien c'est bien. Kono yibisa makambo yibisa mutike. Makambo ba ko yibisa mutike. Papa, Papa, bon salut, tu veux mater. La couleur tam. Il a raison. Pierrot au côté la chambre na ngai, au moni mo. Ngai papa. Para ki ona po. Non, yo mbongo na ushima. Au côté ce qu'on peut s'appeler toutes les choses. Ngai. Papa, on doit aussi quand même essaye maman c'est ça. C'est là. Apparemment d'accord sur papa. Y'a yo y'a. Donc les temps tant papa préparer ngai une équipe wana kingala ndogote à l'église yo za la interprète so bika papa linga le pesami mais yo télé tozo ba WhatsApp d'aba internet tozo wela wana so va internet Pierrot zeno mutu samde il y a 2 à 4 boy tout ça sera peinture yo so batike lioye vraiment batike lioye o so na ko so na Pierrot na Fota. tout ça c'est quand même muta simbe soute ko tike aza awa mama papa lobini baloba to lo ngelite nanga to banda kulwalo na yipo bisu mutabandi ya misala papa poza mukolo akende nga ozan papa ko sala ni abusala rapport n'est-ce pas abi rapport na ndeni Na faire rapport mais l'homme soupe n'engana loba en tout cas ba o déborder ma casse ba déborder hein moni de anza mo lakso ki nanyo ko vana e bien nano ko zani mabe faut na miso molimo tala mi bali basé bini mais nanyo zo mona que azan esprit que le lopé dans le sens que bon en fait ngai tala papa ozapi papa c'est respecté hein en tout cas tika ko simba ite muta simba ite botika yaka bu le kana bale kana bon bale kanon trans lo wana mayonnaise ko ça faut la travailler on l'a allez muta simba ite botika le mwana papa papa kota soko kota oy muntu buza kona mwansa banda ya la bifungu anu bifungu ba jipi ya melayo isu to mona tawo wana so atina baba susi na yonde omona nzota moni yo bino bosa bila kilmabe Pierrot yo utimbo uti kuyaka yo to bota mama monte ka pona to bota mama monte il va le bande au bomayo bolinga nga nda côté na sika kana mutom na ngai mayo c'est que moi j'ai compris Pierrot aza kulela mwana yo mwanji tana ngasa kusima yena nzoto olobi mundi ko longa musala allo mabuna muntu banda ya kishela Kristi tana nzoto bandizo ngabo tana tambuli ya tena mwengi olinga nga militaire bandela kishela Kristi bandela uyase jipi yang luai tana nzoto li yo muto bayo quoi Oy bol. Yo zelo ko nangay. Yo zelo ka jouer batikela nga na famille. Tom. Yo bol na. No kono ka. Moi bande ko ngai. Tendresse, Brida, mayonnaise. La Pierrot. Ah, parce que maman va me botter. Non, il y a un gars. Moi, il y a plus qu'à m'aider dans les mots. Puis, il y a un ganga, on a dit. Il y a un mot pour les mots. Mais non, il y a. Non, il y a un gars. On va se voir sur la télé. Je vais juste Céline. Merci. Merci. Osani. Ce coco-là a été aussi normal. Je sais que je fais du mal. Je sais qu'il. Ça, au moins, il s'est pélichoté. C'est pour cela que je suis venu m'excuser devant toi. Excusez de quoi? Moscador. Au décevoir, nga? Au décevoir, nga? Au ce qu'il en est?
Rosie. Na tuni ozo inga nani. Donc on invite nga na ndaku na yo pour ça nga ba aventure. Non, c'est pas ça Rosie. On a préparé qui en moté. On préparait qui en moté qui bien préparé. Comment c'est fait il n'a commis qu'en quelques secondes. Hein? Et ça qui nini? Et ça qui nini? Moscado. C'est pas ça qu'on nini. Dès le premier jour, n'a pas ça qu'on nini. Hein? Quand vous comme la raté dans ça mettez vous dans une biscotte. N'a pas ça qu'on Moscado papa bien. Ne me touche pas. N'essaie même pas de me toucher. N'a pas ça qui yo. Conscience na yo. Car la news na biscotte. N'a pas ça Moscado. Na si sa classe, c'était ça. C'est ça nini. D'ailleurs inutile, on peut pas continuer sur la relation dans la ligne on peut bien la boy. S'il te plaît. Et quand même Tu peux partir. Dégage, non? Ouais. Bon, on a machine nanga débat kits. Oh, yo sala boy. Machine nanga débat fana geti on a parti pas ya nani. Ingénieur Alex, il parle. Ya comment bon ça va ordinateur. Comment mais calme. Nana ma calculatrice ka voilà kala à cola fort. Ce qu'on a bien yo o comprendre. Dena ça ya na yo zonde pour geti kangana. Tata, ya pas droit na ngai ma héritage na ngala otika ngote. Comment mutu moko boy papa zona mawa. Aye no tin église. Si vous y a une église, mon père a zappé mon soeur à terre, mon premier qui te retire pour ma deuxième culte. Vous comprenez que ça y est? C'est une travail à perdre. Est-ce qu'on va prendre ça en compte? Est-ce qu'il y a une personne qui on a sonné, n'est-ce qui est pas un appel, n'est-ce qui est yo de combat par la femme. La combattre qui est dans la vérité de papa. Papa n'a pas besoin d'onction. Papa n'a pas besoin d'onction, n'a pas besoin d'onction dans l'église. N'a pas besoin d'onction. Papa n'a pas besoin d'onction. On a mayonnaise qui s'est tu peux avoir onction, pas beaucoup pas. Mayonnaise c'est normal. Parce qu'on a fait un mayonnaise. Ça qu'on fait un thème, ça qu'on le balolengi au moutas. Yo continue, yo continue mayonnaise dans ça, on a muturon de ça fait 15 €. Papa lemba na défense na. Té, ezali ma mususu bo traiteur na milimoté. Tu es assez. Nous t'avons laissé méningite. Non méningite. Bronchite, on est bronchite. Bronchite. Ce que ouais ouais bo bosambeli là. Piro, tala, on moni lo esno lo ba monzani. Ko mona ka mayonnaise atanga ka soité. Mais moni bizengi tout batanga te. Misu ba melaka ngo. Ezali ba komla ka sumiwe na miwe. Yo moni mutu ça la bien te poso tali bien, o tali mayonnaise. Et ablo c'est ça des défense nzamba ko tala bo défense tay boso ngo. Na blo na bino. Ponini, yelo mso wa gena l'hôpital ba iba soigner mutu. Si les pit na mama wana te. Na bete masula el ko ko to mo finga ngo. OK, c'est tigi. O finga sko mayonnaise pona ninga ngate ba simba mayonnaise o fingi pona ninga mona finga. Yo dina ka pe shibna makanga. Akizengi na biso moko. Ah biso moko da binote. Problème mama ba sauter. Na mona tu viens pas ko tana ngso. Ela bola na muibi mususu bobi o muibi na bino. Muibi na bino da le kaki. O wana tikala ya muibi mususu. Ela mona ka bili bo pe na benga na izangela bo. Elko comment comment les liboso elko masana elko makomi pe côté finance tu veux que non côté mbongo mama mbongo te komi ai l'église moyo kota boya ai badim nyonso ai na roli ngo jamais tant que papa na ngasa vie papa na ngasa auction papa na mutazwa ai a recruter lo musicien na wenge a recruter cette équipe ne au débat il a pot de fleurs il a pot de fleurs na wenge azam ngete libu mwanda mune oui azadini pika no a pot de fleurs a découvrir et puis c'est le tala bien a ko sanini o ba mbongo nyonso OK tona banque yoko tamo na banque bo père tu ce na compte ba melaka mbongo na bindo yonga ngatia so ya mali ngani ma oboma mo kesi sa tu zimbo to tena famille mais ya ko sa ngai lo na za ngani lo ba kanga lo na bisimi ngai tito be ma kas na ebe lo la yenga la sabiso que non hier za lo premier lo la supérieur na kati église mais père a sans fils père a sans fils la bon d'ailleurs sous père a sans sous elle comme peut-être qu'elle va responsable mais père a sans vieux qui be ba na vie et puis na lo sa ba fa la fikin sera jibena we yeso ko tianga pe na télé so ti a otima bonga pe na télé na lotsa bonga ndenge na mto tempe na bambio ko to kala tayo pe tama 4 personnes memelinga ya solo bien c'est là yo en église à ta poste mo za na parce que on a calculé nous avons posté on calculé kasma be me ngwana ti ba tsola mo poste mo ba ta kota finance mo ndeka na otskala buki na tamno bale bo timbongo yo po ibi montambongo ko tina na nini na banque awala te na poste na mo pe na ko isa ka batu na balonga la mo te bongo bala mo te vous comprenez de yo no faut za kaka mayele
bizarre que non bama bala rekota père ati hôtel la place mon état finesse kanya lobaki et si et puis à partir à lelo réunion ma fille ngamo na sala réunion ma fille ngamo ba réunion ba maman ngai ba garçon te ba garçon ba zona nga côté ba maman réunion so ba maman nga fona za na réunion so ba fille fona iba longa na sengo zara ke zara mayele landela maman mikimi ko ngate ki pop a peu peur quoi comprends oui c'est ba choc mo lo manquer pe ba manquement et ça ba droit na ngozo bangani ba droit ke ba peur et puis lelo ndeza na mona mutuna nenge be ba leto ba no 12 to be why not to so ngabo le club to so ngabo mambo ka o debute a jack ngani mambo te be mambo na ko ma OK de non na fe na sora masa no ba c'est na fort na zone et puis non comme ça ngamo ko tumona pasteur na la ngoti yula ngwa papa yo me la ba bilo yo ne street yo le mu Maman bana ndima. Na so mama so. Yeso sera ya. E bongo ndima de na so mama so. Jonto do zaina se rumi. Tu mano katana na sina kraka kina ngayo. Tu mino bando sika. Zai no ya ba. Como te lama ko? Buna ma choma ko te pani. Pusa no kitchen ko pa. Kuto pusa kiti ya o bangani. Sana lenste pusa bende. Ça rien. Ni. Nabi mona bala. Zara nezma batuni. Bisa mama boni, bisa mama mama. Bosko tangu yo linga ngaboto o bando zaka musika nga. Ça rien no be mbinga. Tangu bando ni ngamu yebiti. Ni boyeko. Bisa mama bis. Oyoki. Ça rien. Ozuka mwa busy. Biso na mono boye. O rappeler na ko. Iko flatinga pesa nga. Ni avana pesa biscuit na kamata. Muni na mono boye. Na mo kwa kusina mo sana Londres. Diane Madeleine na Stikilov Vumbi. Na Diane Madeleine bukokana. Isa. Yeso. Qui ça peut pas? To wana mbongo no so bituki matoki na biso. Na bisa mukasa. Ukangi miso. Fungule miso ubingo bisa ukangi miso. Pesa bizo ukangi miso. Fungule kasa. Pesa ngashi. Iko matiza likolo. Mungu iko mayo. Kakita mtu na sisi. Okinding. Fungule miso te chérie. Nzambe nangani. Mayo. Ubomisa ngai. Sana ubomisa ngai. Ukufuti. Ubomisa ngai. Nabomiso kwani. Ngamne ningo nabomiso. C'est là. Au carte bancaire. Quelle carte bancaire? Hein? Dans un compte. C'est là. Mais bon, nous faisons des arrêts. Oui. Yo qui zengi na compte bancaire. Dans qui zengi tena détraqué mental. Na bossa ni chéri. Siko ndeza boenga no gérer compte yo. Ndam tu na no gérer ni carte yo. Bon, nous sommes dans pesa ngana église. Na taka na compte wana. Il va na. Na c'est comme dollar comme belé. Hein? Mais dollar comme tala. Avant de faire un bon, na Suède, pas mal que l'abso adolo swenga. Moi ça pas gonde bongé. Ya gonde bongé, adolo swenga, il me contrôler la Suède. Tiens un bongo, nanipe, cousin na soit à Paris. Trésor ici mangé, à Paris patiner na bongo. Ne be coup de paysan patiner na bongo, pas Pierrette Odimba, Odimba les Pierrette Odimba c'est bon. Bon ça va le compte bancaire. Mayo na kufie. Mame nzambe nanga. Kanyo sono zaki wapi? Ba bisoti. Mwelelo. No mi musika mombo. Ni sika na tozaka biso mi bani. Mwana note. Tiens episode to maram to pesa. Ça rien. Au moins je comme kamna ninga te pana. To kende ting. Te lo baka ko lingite. Te lo baka ko boy. Na boyite. Na mingi no moninga boy. Entraînement mingi na landa mingi. Natala mingi na mwa popi na biso. Na suka awa. Na suka ka awa. Kotona na comité. Siko lelo koma. Ça rien. Lelo koma. To mama to kende. Kasiko to kende nani. Olke bolingo te.
kasi nalakisa bolingo nde ezala ntango otayi miso mike oyekola oza ekola ni yebisa mvete komelanga te oyekola na moloba Sariane, toi tu es fille des lèvres. Eh, non, c'est canard. Mais manque la personne sur les kato kende. Papa. Papa. lelo namoni yo neti mikolo nyonso te oparaître kitoko makasi. Tu peux déposer d'abord ça. Non, laisse. Tu as peur ozobanga? Non, papa. Tu as des beaux yeux. Bah, il serait déjà dans la mission kitoko. Merci, papa. Tu as comment ça, mais vous êtes devant un homme, toi tu es une femme. Hein? Quand même, il faut que vous soyez salam. Vous êtes vous appréciez, vous êtes en Angaït. Est-ce que ce que vous êtes en Angaït à part Nzambe, vous êtes apprécié? Oui. Alors, ça a posé l'esprit na yo. Poussana. Poussana. Qui suis-je? Pasteur. Pasteur. Poussana. Qui suis-je? Pasteur. Pasteur. Fanda. Qui suis-je? Chanel. Oui, papa. Qui suis-je? Pasteur. Fanda. Fanda. Papa. Chanel. Pasteur. Nous pouvons dire dans ma colotin. Vous êtes homme dédié. Bible lobby homme dédié a mérité double honneur. Nani ndo honneur wane ozongo epanaye? Et pas une papa. Ok. Ngamoko mkolonnaire na boyonnaire. Ngamoko mkolonnaire na lingi honneur lisusu. Pasteur. Chanel. Bible lobby okoki kokwesa mosali na Nzambe te. J'ai peur que malédiction peut y aller corona yo. Ngazaka musela Nzambe. Avec tous les respects, papa. Ngazaka musela Nzambe te. Naza pasteur. Naza musela Nzambe te. Basela Nzambe ezali ba ange, les 4 anges oyo bayembaka chaque jour c'est bango nde baza mpona kosalela Nzambe. Ngana yo. Vous bougez bien. Mon dérouillé aussi de Chanel. T'as bébé c'est long. Moi n'a pas. Tu peux dégager. T'es Zalawana. C'est les Zalawana. Merci, papa. Bah, c'est pas tes Zalawana. Yo, t'es mal. Eh, yo, Maonès. Gazolo Bana qui n'est pas cette mawana. C'est quoi? Soit c'est à mon nez, on ça mon yo. Hein? Yo, Maonès. Keba. Hein? Balinga bazora même 5 minutes à zone normale. Lukaka 5 minutes wana pour comprendre que ngala za nani pa ina yo. Mudo, c'est que wana tenya, wana kema. Mudo za kema. Eh! Kema c'est quoi? Oui, oui. Mudo c'est nga mutombo. Mutombo c'est. Kema c'est quoi? Oh, nazo tuna kizengi Seigneur. So benga mina mai da kema. Ah bon? Ouais. So, on lui makamba bon point. Nana kana na kingo. Mudo otala zizote. Quand mon ono yolo bablo balo pas maman. Yango ko. Yango nini? Chanel passe na bile ko ko azuzu yango ngo différencier bango na ba faire nyam na yorke. Oh. Oche okasi na mwamuke. Omeninga nzeta. Alungo kile kuna. Mutombo. Luwa bima kile kuna. Omeninga nzeta mbele po sala na yebi yo modelo. O attirer. Modeste lion. Ibani na zwayo. Munoko ndoko chaba na zwayo. Nama. Bakeka. Uzamu mayonnaise kenena ikuna. Ah, mwana ya kusala nini? Asali papa. Itali yote. Ndizoro bilanga moko. Mwana ya kusala nini? Mutombo. Tika déjà basi ba pesinga kana lingo batsanga pourquoi? Hein? Papa parce que
Et je le vois dans la cuisine, dans la patron na yo modelo clarité na nani na mona ya musala c'est un Christ. Na so mona bango ngulu wana ya kotu. Wana na mayo. Ah bon? Ouais. Ngapi na ebisi ko libaka tala ba betisa mo yo karango. Mayo ngana yebite même ngulu wana ngapi na za kujonga tangu Chanel azui cantine aza kende kuskola na moni pe pasteur aza kulanda ye Gaï. Dis pourquoi tu dis des mensonges? Hein? Na ko benga na yo. Excuse-moi. Allez, écoute. Allez, le mayo. Mais le tal qui va camarade n'a pas sans ma belle bana poto. Dans habité. Le pas me foutre comme un caca. Pour les lotos papa ko kufa. Papa pale qui va donner le port à yaka. Mais les lotos papa kufi. Ba yo bima ana lo pam. Tide o gang no pamanga no bomaye. Omonelo nazo zuanyo solution ezo bimara lelo. Kama na pona asima na yo. Ya gesho ya kuma na ina mia. Ngana na sima na yo teki mutamuta par na ya sema kamne omoni fine zabo ngado mère moko père moko ozo comprendre yo du talaka ozo comprendre mi ya zo ba kisengi na ba te ki pemba na chango kaka ko na mona lokola ko ba tona mise soli bale ka mise ba tona ba tali kaka a toucher asimi ah pas tout ça mbui na pardon na sola ma famille na zo rappeler pardon. Nazo rappelo. Ah, merci. Petit nga, oya mama seigneur. Nga ba rêver. Mon nga ba eboy. Na côté de face na ba ba biamba. Ki voit mon nga muke na sa. Mon nga na sala. Na bandolo bakato na lo babusuka na just na lo balobaka. Yo zo mba. Nga pina oboka kama ba moko sisi. Zama pinga. Ba ma sama ba funga ma. Na age no yo fola libana. So libana te ke poto. Na ko poto. So le na wa bokina le ne. Papa za possibilité au sungangai. Nando yiba, vous l'avez yiba, n'a pas chargé dans la rond-point terminus pour vous séparer. Ça va, blague. Chocho Mokito, un qui l'a sungaé, va y faire une boda. Dis la roche bakou, a sungaé petit lait de bakou. Qui dit ça, ma colle? Déposez tes pieds. Déposez tes pieds quand tu l'as coulé. Cherchez ta maison. Qu'est-ce qu'il y a au fond de ma maison? Le roulé de l'oreille, la loi qui m'a dit en bas de l'eau, vous savez, m'a dit en bas de la mission. Ndenge na voix du bois, sur les Japonais, vous avez dit que vous avez terminé le côté de Chanel. Pourquoi tu as envoyé au fond? Nous venons à Makamba. Yani. Vina yo moko za uzwa solution tayari. Oya kulubanga yeli Makamba. Ebe Moura. Lelo azwa. Ebe to na quartier. Ebe rufufu. Pas azwa ndamwa ni mwana ofanda. Ya ina famille na ya fanda poser. Pourquoi bangai? Yo ndamwa za kuluba Makamba. Uzwa kaka Makamba. Na posa mama zo bisanga ti, na posa solution mangai. Na ko na mke pesa nga par na ngai. Comme wote ka ndamu na yo. Pesa mo wa kende na tigo na famille na yo. On est bon. 48 heures. Visiter zani. 48 heures na pesa. Yo beta nga bela. Et pendant la mission yo se konza. Oh, bon yo. C'est quoi? Yo c'est nani yo. Yo c'est Pakistan. Yo c'est bouteille. On passe à part,
Batista bonga. Asa mwana yo. Suri yo pele yo bonga. Asa mwana yo. So atende sika yo mtokolela. Bakiti yo mtokolela. Emiliana Mambuko. Kanyoso na kokende. Kombo ya Nzambe na monoko na ngai yo. Ngai yo. Nazali reconnaissante. Kambo wasalela ngai ya minene Nzambe oyo. Nauti na libulu ya masumu abikisi ngai yo. Esika nazalaki ya liwa ya bikisi ngai yo. Mikolo na ngai ya kovivre ekomaki nde ya kotanga. Ongila ngai na butu kaka bandoka mbane. Nasololi Nathan Yasmin.
nation Natania Smith na Birmingham kuna na Angleterre kanisaki baza pe na prudence kobana prudence nasimbaki moto na kolela aseleke voilà Yasmine voilà mutalumani Yasmine Luvunga amana Jeremia omoni tina ngai nalingaka ye nalapanda inavinga ngai yo kosalela ye abete ekuki ya moto na ngai ye wana kamarade ya motema na ngai oyoyo zambo namba mbika naotango mbika soka oliango te et surtout yo tolambi na oliango na petite papa bali baliaka ngo facilement aliaka bango sikoyo apa moméglise osala so apa église liboso ntongo aza na permanence grand frère ya baya na nga Vincent Ngeko frère moko ando edenga awa na mwa bacommerce ya mike a voyage akenda Liège Vincent Ngeko sikoyo banda mpe akenda kuna nabenga nimero na ye akikelanga eleka te est-ce que nous avons aussi tout oh moi c'est tout son totali total tout le monde qui sert dans l'église mais totalement beauté na obo tala obo manga kama noka tuna tani na bi mo sinza masala tala kila nzambe et puis tala siko tani nzamba pesio et ba te mo rechercher même les ba richesse ba pesi mboka ba Congo joie aller joie zinc pan Namibie joie plomb pan diamant qui est na Tanzanie tant ba te sobina les rachetani Chanel yaka tala libota o pan on a la richesse na libota parce que richesse sur la forme de ba valeur dans passer là on dit que nous avons déjà bon amour mobile nous avons ça fait l'impression que makambo kumpende musoninga nalola mwana liboso la famille et puis siko nalola héritier elle est na héritier déjà donc on yo soza ngai un jour quand nous moi si na mo boy pas moi c'est pas moi siko on m'a pris dans zo pas moi ndenga na ndako ok bani moninga comment considérer bino ko ba frère na si papa pasteur a permetanga na ya ovanda awa na ya sasa bino po ayebeke na zande kono ya mofu zonga lokola brida papa lobini ni yaka kosunga biso papa na vision na yo papa ko na vision na sens tika kosimba nga na njoto te lobana munoko da na rosa elo mo pa ngazo bakoda poto ono sona bata poto ono sona bitanya Smith ona zava na Angleterre ilo suita mo lo mo binu mo pa na rosa pe Chanel la ta mo dire mais ko sunga na cadre ya ndeko na yo na kata makambo yo zo loba wana te oni nani na zabu nga ebi ni balite na sambe na mona vina nga oni na zata na ba parents te na za ndeko te na mboko kasi bien mo nza mona mayele na goma ba famille na nganya so ba kufa na yana kishasa na sele tu vande côté kasi bien ngona nzambe siko et puis pourquoi abattre le bon parce que tu es osoni nazolamba okukutsa basaki na kata binoko ya Pierrot nazolamba yoka nazolamba dana sisa kasolamba simana ngo oya to solula mwana batu ngona biloko na nzoto na ye yo mona ndi ulamuka mona ndi baza batu muto lali la mukina tongo yusko ulamuka na desert et puis yo ndi butune koma moyi parce que mono kako okuno za mtumba obimana porcelaine blonde obimana Kelly blonde yana leko obimana bango nzela mo tala pese bimayo donc maintenant sur le mo bien les para yo kanisa ni donc mana moni siko ke mono ma ile bona yo o telinga na prita so na choko tata 1 na 20 yo boka 1 na 20 non c'est 1 na 20 1 2 3 8 7 9 12 25 so ko tano orange na kati ko za prix de Chanel kanga non papa parce que ndo kanga so yo kula mono ko ngane ngona tika mona ba ko ndu o na seni o seni ko te o traquete obini mposo sona tamblinga ne mboda sa mana tika ko ba bilobela o zo ba na soki tuna papa yo kyo katonde ba solo umuni kwa globe qui les a ya forme ni ko banga beta globe qui les a la forme ni o to tsana pese panzala boum qui les a forme ni na groupe na boum tout non ce que ça boule off muni mutu les les lote na ka de boule off ma sangwe l'excellent et puis be kota vous avez non le bani kama suka na bani kama suka à la prudente ici ayo te ya suka na esi na mte
nayo si mambo sana nesa mambo sana mana nafasi ya bangi sana na bangi ngai za kota no kota tu ba bolo sana kota chapa kana funda chaka funda funda na bia muni mayonnaise chaka funda au sexa tota ba iza mawa mingi bibe kutulobi ata yesu kutu bamekaka ye bibiliana mabuku tika nyonso nakokende kombo ya nzambe na monoko na ngai ngayo ezali reconnaissante kambo wasalela ngai ya minene nzambe oyo nauti na libulu ya masumu abikisi ngai yo esika nazalaki ya liwa yabikisi ngai yo likolo na ngai ya kovivre ekomaki nde ya kotanga ongila ngai na butu kaka bandoka mame nasololi Natania Smith na Birmingham kuna na Angleterre baza pe na prudence na prudence nasimbaki moto na kolela aseleke Yasmin wala mtalumani Yasmin Lufunga amana Jeremia omoni tina ngai nalingaka ye nalapandei na vina ngai yo kosalela ye abete ekuki ya motema ya wana kamarade ya motema na ngai oyoyo nzambo naomba mbika naotango mbika soka oliango te et surtout yo tolambi na olia on a petite papa bali balia bango facilement alia na bango siko apa mon bébé ça la semaine pas église liboso to naza na permanence grand frère ya nanga Vincent Ngeko frère moko ando edenga awa na mwa ba commerce amiki a voyagé akenda Liège Vincent Nzeko siko banda pa kenda kuna nabenga nimero na ye akisikela nga eleka te est-ce que nous vamos sito moi c'est tout son totali total tout le monde qui sert dans l'église mais totalement beauté na obo tala obo manga kama noka tuna tani na bia mo sinza masala tala kila wanzambe et puis tala siko tani nzamba pesio et ba tay mo rechercher même les ba richesse ba pesi mboka kwa Congo zwa aller zwa zinc pan Namibie zwa plomb pan diamant qui est na Tanzanie tant ba tele sobina ni Rashidani Chanel yaka kala libota o pan on a la richesse na libota parce que richesse on a faut monter ba valeur dans passer là on dit que on a déjà bon on mobile non on a dit na kosa pe parce que makambo kumpende musomoninga nalola mwana liboso la famille et puis siko nalola héritier elle est donc na héritier déjà donc on ne se ngai un jour quand on moi si na mo boy pas moi c'est pas moi siko on m'a pu nous zo pas mon ndenga yana ndako bouger très bon oui ok baine moninga là comment considérer bino ko ba frère là si papa pasteur a permetanga na ya vanda awa na ya sasa bino po aibeke na zande kuno ya mofu zonga lokola brida papa lobini ni yaka kosunga biso papa na vision na yo papa ko na vision na sens tika kosimba ngana ndoto te lobana munoko da na kosa elo mo pa nazo ba koda poto ono sona bata poto ono sona bitanya Smith ona zaba na Angleterre lo suita mo lo mo bino mo pa na kosa pe Chanel la ta maji me kosunga na cadre ya ndeko na yo na kata makambo yo zo loba wana te oni ngani na zabu na ibi mibali te na sambe na mona vinanga moni na zata na ba parents te na za ndeko te na mboko kasi bien mona nzambe mona mayi na goma ba famille na ngani so ba kufa na yana kishasa na sele tu vani de côté kasi bien mona nzambe c'est quoi et puis pourquoi abattre le bon parce que tu es aussi on y
nazolamba okokotisa basalite na kati ya biloko ya Pierrot nazolamba nazolamba zana sisaka solamba nsima nango oya tosolola mwana bato omonana biloko na nzoto na ye yo mona ndi ulamuka mona ndi baza bato muto lali ulamuki na tongo yo sko ulamuka na desert et puis yo ndi mutu ne koma moyi parce que omono kaka omono za mutumba obima na porcelaine blonde obima na Kelly blonde yana leko obima na bango nzela mo tala pese bima yo donc maintenant sur le mo bien les para yo kanisa ni donc mana moni siko ke no ma ile bonheur yo o telinga na prita so na tso contata 1 na 20 yo boka 1 na 20 non c'est 1 na 20 1 2 3 8 7 9 12 25 so ko tano orange na kati ko za prix de Chanel kanga non papa so ndo kanga so yo kula mo ko ngane mo tika mo na ba ko ndu mo na seni o seni ko de o traquete obini mboso sona ndamlinga ni mbokda sa mayonnaise tika koloba bilobela ozo ba na soki papa yo kyoka tonde ba solo umuni kwa globe qui les a la forme ni ko banga beta globe qui les a la forme ni o to tsana pese panzala bon qui les a forme ni na groupe na bon tout non ce que ça boule fufu muni mutu les les loté na ka de boule fufu masango l'excellent et puis be kota vous avez non le bani kama suka na bani kama suka à la prudente et si ayo te ya suka na si na mtini na yesi mambo sana nesa mambo sana mana na voici et ya bangi sana na bangi ngai za kota no kota tu ba dolo sana kota tsafa kana funda tsaka funa funda na bien moni mayonnaise kuna funda on sexe non sexe to ba no sexe iza mawa mingi ata yesu Évangile et le royaume des cieux, ils étaient à mal suscités. Mais donc, bateau comme qu'on ignorait que quand on a reçu Jésus-Christ dans notre vie, dès le premier jour, et que les Cambo étaient pour la Lola, mais les Loma Kamba Lola, ils étaient amatés. Beaucoup de gens, Bami Pessi, n'a pas ça en bon, le coso en bon. Ban ensemble, les Loma Bungisi identité n'a pas bon. Les Kolo en bon, les Kolo Bloka Mokili. Or, la Bible nous dit, la Bible dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné après. Vous comprenez? Tala siko loko bato ba kokufela nzamba zo bengango et le reste. Eza loko na mabala, eza loko na misala, eza loko na bandaku, mituka, mbongo, ozo loko nzamba bengango le reste. Asangisi yango peut-être muto to kanseke, azo mona ngo eza na valeur ko le kansa. Mais nzamba bengango le reste maman Serge nazo se souvenir na kata Bible ezolo bana biso était Daniel aki na kata Babylone. Oh Babylone ezalaki mboko banda ko to sanzambe ezalaki mboko nzamba na ko renete. Daniel na baninga na bazaki na kata Babylone bazalaki bapaya mais babungisaki identité na bango te ya bana na Nzambe. Amen. Toko isa identité na biso te. Amen. Bible ezolo bana biso à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais par la volonté de l'esprit, par la volonté de Dieu. Yeba été, tu as commis déjà bateau, tu as mis pembe, tu as commis mise à part, Nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Conviez moutouté, maman Janine. Conviez na yote. Polo la no moutouté. Actes des apôtres. Actes des apôtres 17, et dans verset 29, ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Donc, raso oyo ya bana na Nzambe kibo Nzambe etali makambo mbongo te, kibo Nzambe etali biloko eza mona mokili te. La première des choses, nous devons chercher à être sauvés. Ata lelo na nzala lobi ba kola na nzala. Bonjour.
ça va. Bon, toyaki wana lemba totala ndeko moko mpe ya mazate nde na profite mpe nayanga mona permanence awa omekala biso okena biso nayeka mpona sola na papa En privé, bien. ata privé te otelema Pas maman. Ici, ça sera bien parla seulement sur bon nabe komekana na metan sikola kanisi na bia na profite na yabe mpona sola na papa ekoko kiti alobi emoni papa yaki te oui po akende kozwa cousin na biso moko fiston mavinga bwazizi azalaka na niveau ya angola ayaki kinshasa yango bakende kozwa ye mais ntango alobi na nga que Pierrot, tu es mon fils soki nga naza te koki korepresente nga na makambo ebele interpellaki nga mbala moko ndeti offrande ya lobi toyebi te ekotaki combien tozoyeba te même na badime po badime ayebisangaki papa ayebisangaki ezalaka ya ye mofrande nde boyebi nde bosala wana kutu ya na problème te mabe nazwa nde offrande ndeti ya culte alobi nazwa même badime nyonso nazwa ata soki eloko moko esalamaki na absence na ye nde ezalaki bokabolaki baenveloppe nga nayeba en fait nayeba soki ezalaki combien en fait ye moko abinaka namema mbongo abisanga leka soki ozwi temps leka na leka soki papa soki ezanga moko comme ça opesanga mpona kendaka nanga déjà po mobela osala eza Pierrot. Mais vous êtes censé vous en prendre des on est censé vous en mobilité vous en je sais que hier l'homme de Dieu n'était pas là naïbi mais et ça que non manzambe za katete na mandaté vous avez rezoté papa tina tele basuki si jeune no te ki lobi suki pe délivrance salamaki te ya lobi na ngande zwambo ya offrande na ba 10 yaka na mais mon fils écoutez mais papa ayebi bien dadi ayebi que il y a une commission mobimba oyo etangaka mbongo oyo ebombaka mbongo oyo esalaka bacalcule par rapport ya bambongo oyo ekotaka ya offrande na badime nani mokolo église onani eza nzambe eza nzambe nani azorepresente na moto azorepresente ye moto nzambe apesi vision moto nzambe apesi vision eza dadi modero donc dadi alobi mon fils, vas-y, prends l'argent de l'offrande et de la dîme. Yakana, papa nous compliqué. On a dit que manqué d'adi. On dit que on dit d'adi. Donc d'adi, c'est quoi comme c'est la d'adi. Donc aux yeux de la moutou moko ya bon. Non, il y a pas à discuter. C'est papa pour nous compliquer déjà. On est offrande, mais nous compliquer. Il y a pas à discuter. Pierrot. On est aux awa, bino so boye bi que d'adi so ko le bi kamuna il faut respecter. Dala bina aux offrande, dans sa dîme, dans sa enveloppe, allez, papa nous compliquer. Mais écoutez d'abord. Donc makambo memelinga awa yango. Serum, faut pas dire des bêtises, yo pambo kaka te. O eza église ya papa. Soki atindinga na sala likambo, yo te muto kusina Pierrot. Kasi na ngai ko tina ko papa tindinga, siko na ya ko compliqué. Ko sa ko pesa mo offense ko pesa. Mais papa, Oza na droit mon côté. Et puis ceux qui dans le bango, il allait présenter ça à l'église officiellement comme ça. Si je ne suis pas là, Pierrot va venir prendre l'argent. Mais il y a une commission. Mais il y a une commission. Son numéro même ne passe pas. Et puis toi qui es plutôt est-ce que vous voulez mon combat? Mais pour la question, pour la question, il y a église. Mais l'église a une caisse. Écoutez, l'église a une caisse. Mon papa pour continuer. Même si on est bureau c'est. Na laissez la nani les églises à papa. Papa le bina on s'en va au fond. Yo comme ça on va pas pour. Comme ça on va. Et ça pour église à papa. On a les autres à papa. On va pour.
Je ne comprends absolument rien. C'est quelle manière on est pour la gestion des entreprises. Franchement, la manière aussi m'a fait jusqu'à présent là, nous allons comprendre à tel monde. Donc, attends. Répétez son nom pour que. Pourquoi tu as une expérience? Tala, et ça un chapitre, il y a la rémunération. Donc là, vraiment, je ne sais par où commencer. La place, non, on a comprendre le nom. Ah, non, écoutez. Parce que nous allons comprendre en gros penza pété. Donc, on a évité de nous aider. Non, c'est à remettre quel jour? Demain matin. Dans ce cas, la moi qui vous aller dans Moscador. Il y a un peu ma casse dans la matière. Ah bon? Tu es sûr qu'on travaille ou bien? Oui. Je suis sûr. Non, Sani. Mais qui écoute Anaï? Maintenant là. Oh, mais c'est à remettre demain, non? Qu'est-ce que tu as dit? Va changer d'abord tes habits. Comme ça, on a la pêche. Comme ça, je me change rapidement. Babidio on est secret, miliki, tozosala na bati banini epo na bafrande tozwa bango eza tolo bien tozwa bango lokwa montage so totali bien bango moto bazodirige bazotambusa église o po so yoka mpo na ngai na yo eloko eza te tokofa na ndako tozobeta batembo na biso bango bazokufa na bapriere bazokanga makasi asa talatalaki moto aza te bakoyokanga te yo kovanda obengi meni masanga papi obengi masanga papi so matine shero bandi kotokatoka wana tobengi bango bakenda kointercele bagagnere dame eza bango yango biloko wana eza biloko na bango motu no wana elko wana elko oyo nazoso butu mo efungola misu na elko oyo ndenge ekomi koya kodirige kotya ser ange pandi likolo akoma koya kodirige basikre na bamiliki ye monene na bapesa aza zobazoba monene mobali ndenge wana kodirige basikre na bamiliki nalobi yokasi elko akondima aperdre bavantage na ye ozalaka na kati ya église awa likolo ya basikre aoderoute nga na nini yango eloko azosala na biso ya minene bayebi nga nana takaza ayebi ngai gigi bokola ayebi ngai ye aza na nsima na ngai gigi banda ya kishasa asali déjà l'église awa naloki gigi aza aye na problème moko eza problème te po bayaka epa nzambe papo batye esika atindi émission moko na kini fo bato bayeba te kaza yango azoni komanifeste na église nabi tosala boye biso totinda mwiti fille moko boye gigi alinga fille wana sikoto fille na gigi akolinga ye azwi bamakambo nyonso badone nyonso gigi ayeli makambo nyonso gigi ayeli apres biso sikoto invité gigi na ndenge na biso gigi yaka na église nzambe atalisi biso oya donc gigi aoya na église biso sikoto bandi olobele makambo oyo aye ndenge tobeta prophétie esimba totine na petite moko boye amoni wapi nga na ye tozobengana kazobenga na banimero moko maske totine kaka place azozala kolinga ye bate pa ye émission moko eza obi bagigi bokola nde ye nde tokobenda eloko ya bien epa gigi tobenda nde eloko ya bien epa gigi toutilize mwa mwasi moko esala yango apres biso toinvite awa toyebise torelate siko mobimba afungwa mimba moko nayebisa yo kolandaka el côté mokolo yango ezala événement po cheke bwe fofa kita pena sur le terrain na caméra ye moko bonjour maman ange afilme événement wana loko ayeba obenge numéro 1 ya Congo na caméra cheke bwe ezalaka te oyokine na loko mama yana ndenge mabe te papa azosepela yango papa azotya elko azotya nde ordre na kati ya église mama yo monaka bayebi mpo basere mosusu bayelaka balataka awe etonga na nzambe quel ordre pasteur ordre na kati ya église ke etonga na nzambe etambola yo yebi te bafi wana elatelela bango bazoya kotya mabonza na bango normal bobenga na bango nga na kolia bino epuis bafrère bazoya na nsima basere wana boni boyeko pasteur église eza mabonza te église eza nini dis-moi yebi définition ya église bato bayamba yesu mama ngam na teyi bino nga moto na teyi bino ngam na teyi bino te église oyo natongaki yango po bana nanga bafutaka minerval bakenda bapoto naye kotika motu te naye kotika motu
président sunga papa ko onasungaki makasi yo tozosunga mpe yo Maman Ange, nalinga bino to bandi na bino lisolo oyo. Ngam na tei bino. Na lagisi bino, na yambisi bino Yesu. Oui papa okobunga nzela pe. Maman Ange, na peso gomme. Oyo face frère, bongo to solanga na makambo nzambe. Papa, oyo ezalaki ntango nazali na mokili mais depuis na yamba Yesu Masiya ezala so na efete na vie na ngai. Mais basigne wana etikala makambo eza basekele ezala kaka yango mosusu namoni ata tooteya ndenge nini me bozoyaka na makambo mabe eza basigne ya basigne epa nzambe bayaka un pas dedans un pas dehors te fo ya mopimba. Maman Ange, na ngai naloba basikre oyo tosombaka na bamiliki ezalaka mpona bano balalaka awa oyo basambelaka babondelaka mpo te ntongo ekende monene nalingi te moto ayaka kodirigelaka bango basikre wana nalingi na ngai te botika biloko wana baprovision wana Chanel rien qu'à expliquer bango a expliqué bango bakangakanga na basachet na place moso bango bazotoka Chanel yatika bango amutia bango mal à l'aise makasi mama wabino mal à l'aise makasi mpe ezosimba te ya mabe elle va osala na église nga na moni yango na otema. Excusez-moi par curiosité. Oui. Vous me laissez quel genre de relation entre toi et ma soeur? Qui, Rosie? Oui. Viens expliquer à eux. Rien du tout. Rien du tout? Sur moi? Elle t'a jamais parlé de moi? Non. Ah ouais. Rosie, c'est juste un simple ami. Ah bon? Ouais. Ok. Ça te dérange? Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. Ok. Est-ce que tu sais que tu es très beau? Qui, moi? Souvent, je te vois comme mon frère. J'ai un grand frère aussi, hein, mais lui n'est pas ici, il vit pas avec nous. Il est en Iran. Ouais. Donc vous vous rassemblez vraiment. Ah bon? Tu as les yeux pareils comme lui. Donc vous avez les mêmes yeux. Ah et bon? et c'est comme si tu es vraiment tendre, d'ailleurs ça se voit. Ah bon? Ouais. Je suis flatté. Moi. Enfin, Est-ce que tu as un petit ami? Excusez-moi pour ma curiosité. c'est trop fort ça. La question est trop forte. Oh, je voudrais savoir. Je... En vous voyant comme ça, je pense que il y a... Je suis un jeune qui est à la recherche d'une bonne femme et tout. Ok. Mais sinon, toi aussi, tu es très belle. Tu es bien habillée. Merci. Bien coiffée. Merci. Tu as aussi des beaux yeux. Non, pas plus que toi. Donc, on laisse tomber ça. On va en parler après. Ce qui est important et très très important ici, c'est cette ravissante dame qui est devant moi. Je sais pas, je sais pas si je peux mettre cette phrase là. Tu es très belle, je suis fou amoureux de toi. Je sais pas si tu vas me permettre de dire ça. Non, t'en fais pas. En fait, c'est moi qui étais la première personne à tomber amoureuse de toi, mais seulement je ne voulais pas être pressée, tu vois. Bon, dans ce moment, on a moins sérieuse. Depuis le premier jour que je t'avais vu, vraiment. Donc c'est un peu ça, je ne voulais pas être pressée. Mais sinon, je n'ai pas encore connu d'homme dans ma vie. Ah bon? Oui. Donc je serai la première personne à te donner cet amour ici. Je sais pas si tu me permets de réparer ton cœur. Parce que mon thème là, ils en ont panne. Alors on est mécanicien, mon thème là, je pense trouver que c'est toi. Je sais pas si tu vas réparer ça. Je sais pas, mais je vais essayer. Tu vas essayer. Avant, mais je ne veux pas que ta soeur aille ma relation à Bissoni Bali. Parce que qu'est-ce que ça va faire? C'est ma soeur. Je n'ai rien à lui cacher. Non, c'est... Mais c'est qu'il y a tout sur le ramène. Je sais pourquoi je dis ça. C'est pas encore le moment, papi. On vient à peine pour mettre ma point sur les i, comme on dit toujours.
vais prouver que tu as de l'amour envers moi. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse pour te prouver que je t'aime? Je sais pas, mais tu peux te laisser emporter. Tu me permets de faire ça? Non. J'étais un peu pressé, excuse-moi. mwana oyo azinyokolinga na kati ya lopitalo baza koloba mwana oyo azali yanga te ntango naboti mia nde nga naye koconfirme ke nakoki mpe kobota bana pembe me mwana bemanaanga baétranger batiste asimbenga nzoto papa tala naona ondie okena makambo bien te vous allez surprise te vous allez surprise te ndenge eza boye mbongo oyo nalobaki na yo okende kozwa isa star edoya pa mabore ya ngola mwasi tonton louve nadwana oyo mbongo oyo atindaki wana nauti kochange badokima nalunguli nkombo ya batiste nalunguli nkombo na ye atiaka makambo na ndako oyo te alungwi yabatisa alobai na ye mabe te alobai mabe te yoka ezali nango bongo te ya yo déclaré bapesa part na ye papa ngana kaka prédestin okomaka malokambo oyo bato bakufaka bato bakufaka afanisa biso aloba nini papa ndeko na ye balinga biso te tokenda kuki kotala bango te lelo so ye papa akufi yo so ye papa akufi kozwa nini ana kati lopango ko yoso ateki apesi opaa na yo yasi paa na ye oye papa ngai so moni atelemeli batista lelo mpe ayebela na tendance bike osaleli o te okamamo te batista bongo ezalaka te apata ya batista seli mabe azaka mwana azaka mwana papa ifo limbisa jamais kokolola papa molangi bakomela bino siko etika na buko ezalaka yangane yanaalakisi o te et puis là c'est papa yo passé là na bien na lobby j'ai dit là on se dit bino bolobi ne bino ngai sine sadaka boyokanga nadubi boy na déclissé komboni alongwe wani alongwe mukolo na kukufa soki akabati kaka mitambi na ye tie bakolinganga mwana papa olinganga mwana yo papa sonfama olinganga papa ya kofuka pardon jamais kosala injustice aboye papa wana ezala bongo biso nyonso toa mibale sikosala injustice papa moko balongoli komo na ye po amake papa zela balongola nde ya yo po likotela lokula bino bosa kuwelela lupango towali lupango kele na cadastre awa eza succès biso mukunda ndi balongoli cadastre yo osala nini awa kele na cadastre papa tika batazo memo sepe wapi yango na oka lupango mama makambo esila
Chanel. Nabenga pasteur alors. Nabenga papa à l'hôpital. Hein? Non, ça bien été. Nicolo, paye ça passe. S'il te plaît. Ah, ben non, comment ça me va? Où est la chambre? Ok, la chambre là, là. La chambre. La chambre. Ah, mais là, t'as qui se monter? omondeleki soki nayoki likambo epa motu nayebisi yo nga naboma yo wana naprendre yo yebaki nga na kosala mabe soki oti nalingi segrande ezala nga na yo estce obinga vraiment tolanda nzela nzambe mais soki tolandi paster na biso modero en tout cas bandeko na nga tokokende na libunga na nzela ya nzambe na grâce à paster elko nde a partir ya ye naye kotika nzela makaya neti mokolo mosu akotaki awo paster modero nzela mokolo mosu akoti awo azoloba bien makaya nga na bande komela frère mapuya mokolo ayaka awa mokolo bayaka na frère bere ntango ozokotaka nazomona deja ki ozali bien ngai relation tosalaki na paster modelo eza nga na yo ekamwisi nga nga na ye awa nga na komi kutu echange mais comportement bene ya paster Frère Bomès, oui, so pena tolandeli bien. Pasteur te salaka pena ba délivrance na bana bato. Ko sauter ko ganga o ganga eza pena na sia makaya kaka. Ezaka kondima ya mutu. Eza lokola munganga. Soko za na foi ki maladi nazobela kisi na romela na obika. Hein? Eza lokola pasteur Elko. Pasteur Elko ali pasteur modèle. Oui, mais oui. Hein? Eza pena ka bongo. Na makuna lipe kwa nza ba photo mo batindile nga telefone. bandela phrase asukana utikolo Pasteur Modero na Pasteur Elko mutaleki na munene eza Pasteur Elko na santé na éviter soki bino bomoni ke Pasteur Modero nde aza munene bolinga Pasteur Elko bombe eza tika ketolo babongo mais pourquoi boli ko banga nzambe te bozo nzambe la léger pona nini de bovandi na bino ba passe na bino ba souffrance na bino so na bo sai tisa bino so bo msaka $5 de bo 5 na e kokate bazwi bino en charge bo fana bo tonga Pasteur Modero bo saka na ko nzambe bosala koma nzambe makasi yo na monoko na yo Jésus na brete lolati Jésus mais bovandi bozotonga basali ya nzambe oyo baza bala ya Jésus kanga monoko omana eglize ndenge etongama eza na bato minene basemaka awa bato minene bayokaka parole bien awa eza bino te donc nde bozana bokokoya tuko bokoya na bino te ata sikoyo mona sepeta pime kei eza bino te kanga monoko na ngo bakanga bokanga miloko na bino
eza bino te bino boto oyoki bino mete boseke paste modero azala eza bino te tokokebana bino daye kosongana bata kozina suspension kozina suspension na biso kona bakoloba te ayikotelema kozina suspension nde nazopekisa ozoyoka te nde nazopekisa ozoyoka nakume ebeta masuki ale oza suspendi Merci maman. Merci. Obino oza otete. Siba obenga bino. Okende. Siba obenga bino. Oza so moi so obenga bino. So obenga bino ko ba ke bino ko sale 10 heures. On a payé. Encourager les maltais, encourager les maltais Tsuke. Voilà sa petite sœur, il y a Rosie. Ah, comprends, tu quoi encourager Mouska au footé. Mouska, au footé. Moi, je t'encourage, mon cher. T'as là. Tu as rien à dire, hein? À l'immunité. Zéan, Tsuke. Ouais. On dirait, voilà comment dictionnaire n'a bino, to sujet n'a bino, il y a chaque jour. Donc, comment moi na popi, oyo, pour à chaque façon, il y a ça le cambo. Moi, qu'on fait les mélanges, nous sous face à la sokimini. Écoute, papi. Mon vinanga. Hein? Tu pensais qu'il y a une salle? On a la Rosie, on a les sangati, tout ça va étude, après tout bana. Mon ami Mouska. Non, c'est une pardon, s'il te plaît. Tu as à côté na ngati. Nata o afula tamatoi. Oh, Mouska d'or. Nabo ite rosa za monsina. Moi, signe ça sera facilité. Tout moi, signe ça sera némonté. Cela ne veut pas dire le quoi y est. Azaki na facilité. Soit, il y a servi aux Azaki n'a pas besoin. Il y a moins poussé que la petite soeur. Oui, mais le prix d'amour. Il y a un adage qui dit l'amour n'existe pas, il n'existe que le prix d'amour. Alors, laisse-moi maintenant te dire aujourd'hui et t'avouer que le vrai amour, au moins, n'a retrouvé pas mieux. J'ai senti cet amour-là. Et ça prouve déjà que première rencontre n'a biso déjà et le bac est belé. Vous n'étiez pas là. Regarde au milieu en l'autre à on a qu'un moteur. D'abord, salutations à Bino. Et attirez moi. C'est ça. Là, on a zone qui n'a pas si ma bise. Non, Nathalie Canon. Papi, si tu es contre moi, on a Italie Canon. Non, moi je fais ma vie. Quelque part, il n'a pas raison. Pourquoi? Pour raison, le but est qu'il n'a pas si tu raison. Oh, mais il n'a pas si raison. Pourquoi? Quand tu as la journée sous, vous avez aussi ah, je te pose ça maman malade. Le petit on a ça la caro. Mouska faux petit. Tu comprends maintenant? Oui, quand on a tu comprends maintenant? Tu comprends? Et l'autre, on a eu mes amis. Vous devez savoir que Mimi n'a aussi pas discrétion faisant. Voilà. La Rosie. Papi, on t'aura lobé là. Tu es personne à Rosie dans le bâté. Tout ça va jeter. La fête. Franchement, Rosie, allez, bah, votez s'il vous plaît. Mais, pour boy, il y a pas Rosité, pour Namini, pour Rosie, pas à Maman, tominayaki awa ezalaki mpona kosunga mosali na yo nayaki awa mpona kosunga mosali na yo nzambe mama
Eh, moi, parce qu'il a de la beauté, ça m'a encouragé. Aujourd'hui, il a trop. Car, nous avons mis en c'est pas une chose aujourd'hui. Nous avons mis en 3 c'est même mon amour. Oh là, ce sont quand ça va pas non. Hein? Moi, je suis un peu de ma passion à la salle, mon amour, c'est que là. Chanel. Chanel no weza papa te. Napenda nanga na papa nanga chitoka. Mbwebwa leo akufa. Papa nanga msumida. Mulumba wa chitoka pa kufa kabe banona bakufebele papa nanga bakufebele. Mais dans ça quand mon père, Nzamba l'homme doit se battre dans la vie. Ce que vous avez des mingi pour vous en banquette. Quand il y a mingi te. Babina mokili. L'homme doit se battre. Quand la mingi pour monter c'est les deux côtés. Le bat banyoko li bat mingi na ba vie ba bonga. Ba comment peut bat la kata bamboka o ya minene na Congo. On se comprend. Yo, il faut ça rendre vie. Yo. Ni. Et yo te. Et le côté bon ce qu'on va nier ni ce film moi ya so ni. Azulela. Azulela ane ça makamombo azulela. Atanga banaka ça makamombo yo bini. O boni biso babu. Makamuni. Lunga kuna. Yo mo pekse ko le ne aw. Nga biso bater. Ai biso. Alors binga le lote. Ai nga banaka babu yo bini. Yo ki ndoki mo. Yo olbolo biseni. Olinga lobani. Azulela so na pexete. Elle na pexete. Pexe yo mo ko le. So. Et puis, moi, j'ai mis sur le pot. Donc, si je comprends bien, Olingi obété la mayonnaise et ma kambolika entre ngana yo, c'est ça. Chanel, mukolongana kuyoka obéti li solo ya ma kambolika entre ngana yo. Ah, mono motangi sa maya misu osala ngona ebité sur ba bidon ba maya misu awa pour nous comprendre que ozala likambo mukolona kuyoka yeba ke yo wana bisi yo na kubuma yo. Et puis, il y a bongo, ce qui est au métier. Mouta yeba ke ngana yo likambo likana kati mwana ngana la kiyo oza en famille te hein et ça on a school wana on a kanga attitude ici là donc ça m'a misu zongela ba ko lamba na yo baluka no baluka vendre sa mayonnaise pour bosula nini pour mayonnaise o lo banini kisengi mais à moi ko zonga pe moral normal boy ayoki likambo la ka déclenchant ba comprendre que likambo ça alinga sikoyo héritage notala héritier papa nenga tsanga liboso ali nyoso kendi pamba. Mayonnaise. Yo. Talanga kangaka. Tina lo baboué na peki so li susute. Yo. Donc ngaso lo bina yo aloke panza bilo kuna. Mayonnaise. Yo. Ah bon? Tous ces derniers temps, Bazara n'a pas prière, ils ont 45 jours à prier. Ah bon? Ça prouve qu'on va pas bien faire notre amour vraiment. Non, ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir avec nous. Nous ne sommes pas à l'église. Ah bon? Nous sommes à la maison. Bon, bien que l'église est là, va passer à la dessous, mais bon. Collé, serré, toi et moi on est scotché, cimenté, toi et moi on est. Jamais je te laisserai, même si tu me laisses. Tu as écouté la chanson? C'est la chanson de qui? C'est la chanson d'un ami, ils sont mon thème. Ah ok, Isso c'est ton ami? Ouais. Je l'aime beaucoup, il fait bien son travail. Tellement que j'aime la chanson.
Ok. Toi et moi, on doit être collés, serrés, scotchés, cimentés. Ah, d'accord, c'est son nouvel album? C'est l'album, la précédente album. Enfin, l'album. Oui, j'ai aussi une sœur qui l'aime beaucoup, c'est Mamayas. C'est Mamayas. Oui, Alingaki Makasi P. Mais ce que je suis en train de regarder, c'est quoi? Est-ce que tu as un autobus? Quoi? Oui. Attends, t'es sérieux là? Mais à une seule condition. Na kuboyaka au jour na ko arriver à ko compter. N'importe quoi. C'est ça. Tu m'as fait peur, tu sais. Mais c'est impossible. Oh. C'est seulement Dieu qui sait Ah compter. non, mais franchement, j'ai eu peur. J'ai pensé que tu étais sérieux. Non. Mais c'est ça. C'est seulement Dieu qui peut compter nos cheveux. Un être humain à côté. Donc cela veut dire, jour on a pour arriver à compter sous qui n'a rien tout. C'est à ce moment-là qu'on va plier ensemble. Tu ne vas jamais te séparer de moi. C'est impossible. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est impossible, chérie. Tu sais, tu m'excites quand tu parles. Ah bon? Je ne sais pas si c'est pareil aussi avec toi. Tu sais, je sens une force pesanteur quand je suis avec toi. Mais aujourd'hui... Tu vois pas comment je transpire. Attends. Aujourd'hui, j'ai pas envie que tu parles beaucoup. Et je n'ai pas envie que tu parles. Tu veux quoi? J'ai pas besoin d'écouter tes paroles. J'ai besoin de te regarder, de t'admirer, de t'embrasser. Vas-y, je suis là. Je suis à ta portée, je suis disponible. Propriété privée. Maintenant, là, je vais t'emporter au pays de merveille. Attention, il y a la nourriture à la cuisine là. Mais c'est ça. Lélo, je sens déjà cette odeur. Mais avant de manger, d'abord, il faut... Avant de manger, je te mange d'abord. Quoi? Non, je ne suis pas la nourriture. Tu veux que je te mange? Alors, comme ils ont dit. Tu veux que je te mange? Tu manges les hommes, Mais les je t'ai dit, humains alors. Tu veux que je te mange? Non. Vas-y, dis, Moscador, mange-moi. D'accord, mange-moi. Nani ya biama nani Lili Chemekwa, il y a plein change. Lili Chemekwa. Elle est milliardaire. C'est vrai que ça me rend. Bimisha comment qui code une message. Bimisha que nous kama tambonga. Moi je vais tabaka jali. Tu mets le bon amour de bazan azane. Soko ici au Komeli Francis Kamanganja. Alors ouais. Na kigani Komeli papa jamali tindira ngambo. Lubele, mama na gileni, lubele ye mama na gileni papa jamalani. Tindiri yembo. Bakama ya baba. Je vais maintenant au pays des merveilles. Tu sais? C'est ce que je voulais. C'est ce que tu voulais? Ouais. Je sais que tu n'es pas encore entré. Je suis déjà là, mais tu n'es pas encore Je suis à la entré. porte. Je suis encore à la porte. Tu es à la porte. Je suis déjà à la porte. Et si je faisais ça? Tu vas me permettre? Si je faisais ça, tu vas me permettre? Tu as l'autorisation de faire tout ce que tu veux. De faire ça? Et je viens de dire, tu as la permission de faire tout ce que tu veux. Tu fais emporter, je sais pas quoi, j'arrive même pas à parler. Ne parle pas. Je n'ai pas besoin que tu parles. Ne parle pas. J'ai pas besoin que tu parles. Déshabille-toi. Quoi? Vas-y, déshabille-toi.
veux que je te dise quoi? Habille-toi. Non, je veux que tu te déshabilles. Ah. Comme ça? Ça va finir. Fini? Ce n'est pas fini. Je sais. Ah. Petit à petit, l'oiseau fait quoi? Ah, Je- fais son numéro. Je fais mon nid, maintenant. Je suis en train de faire mon nid. Ouais.